King London News TV. Genetica. King London News TV. Ya. Dale, ngai pena koki kokusafone. Sabone. Oye bino teka kosako. Boyo kate. Sabone pour la bébé na yo azana libo. Sabone swati. Ndeko na yo monga oya pa na yo osomele téléphone. Bon, ba oyo batika zamba bongo bayaka te. Résultat na bango yango zo ne bakutime pene bazomona ke bakola mabelo bakufa na bango. Donc yango pene zo bazoteka yango. Et puis ko teka na bango mabele wana. Soki bayebi ke yo za capitaine ya FARDC bango bakoko zula yo. Donc oya leki yo na mwa pete na yo wana. Yo kine bazotekela mabele awo. Balandi ya émission na biso ya sika ya King London News omoni biso toza sur terrain pour to récolter ba information nizo koleka wana mboka Congo et puis pour to informer bino yango toza sur terrain ce bomoni ozomona bandeko kuna na sima toujours sur le recherche ou ya ba information ni ntokoki ko fournir bino to pesa bino information sur terrain wana Congo. Et puis, on a Londres, on a Zonga, pour toujours vous aller informer. Donc, on va bien aimer nous balandia. King London News, vous allez jamais dessus. On a information nous surtout banda copier ça. Mbote na ba bien aimer nous sur Rolanda biso. Tous allez à wana Zamba na commune ya Mongafula na Zamba babengi ya foire. Toujours pesa kaka message autour na chef coutumier awa sur terrain ko informer kaka bato nyonso basoma bazamba na Mongafula na le foire pa baumbu partout oyebi ke osoma zamba na pa baumbu en tout cas ko umela kate il faut ozonga des fois na boka ko checker ceux qui ont les sources na problème té pour ba chef coutumier mingi bazolinga koteka ka bazamba alors ce que ça na bato ba surveiller kate ou bien ovana na poto kuna mingi po awa presque zaka bata poto bato basomba donc ce que vanda mingi ozonga na mboka te pour checker en tout cas c'est les moments ya kozonga ka si on te mkonso ya kozonga omona zamba na yo ba teka ngo po mabele bebaka te et produire des années. Alors, ce qu'on y a caté, ça l'a tout, au délégué batou, au béyo moko, au luki, penza moma moko eza opportun, au quitter sur le terrain, au yekota la, nini yo ezo le kanamboka, pour na kozala jamais de un jour, yo bika ozara zamba, mais oya bumesi bateka. Donc, formation penza à prendre, et ko sunga bien aimé mingi, moins de tibiso to uti na biso mi qu'il y a pas poto à par-ci par-là. Donc tout ça en dehors d'Afrique, Sombazam en tout cas c'est les moments zonga na terrain ou vérifier ce qui bate kayote yango ou bien parti ndambo bazo yango te. Donc wane ke sana penza malamu mingi ba landi news ya King London News lelo en tout cas to sepeli to lombela Zamba omoni toza na kati ya Zamba batutu bakomi kwa flatter ko somba ka bazamba. Ce qu'on somba zamba usana monini si mana ko somba ko produire nini to yebi question mteza na zamba en tout cas ko laissa toute une grande population do banzale kezali susute do ngona lelo to sepeli to lobela likambo oyo etali zamba ne bozomona awa vraiment papa le papa Noël le votre telemewa toza na kati ya Zamba na komina Mongafula na quartier Musangu Telecom. Donc bazamba nene omoni boye musala importance ya Zamba ko kata Zamba bilanga kolona kozwa bilia wane zo uta produit zo uta kati na mabele zo pesa bilia wane yango bobo la banda Congo c'est que bio vraiment ne yango wana ezo senga pona Zamba et puis kolona banzete safu savoka wane zali les pesa mbuma ozolia manakati ya mboka Congo. Donc importance ya Zamba ne vraiment il faut epimisa million na plus million zo uta na mabele zo lo na Zamba ne yango pene zo boko la biso bat na mokili oyo
Donc zamba belé na kata zamba boy permet que donc zamba salé musala moko de revivre et de ndenge nini tu dois vivre exact puisque ce qui biso ba tozoko vivre donc tozoko lia biloko ezolo na zamba de importance à zamba ne eza bongo yango wana ke zamba moye vanda boy molili e koki ko vanda bongo te fo misala ezala pone yango ne pene zoko bokola bato na kata mboka Kongo zamba fotolona linyoko eza kuna, lisango eza kuna, ngube eza kuna, nzete pe siko kote na nzete fruit, safu, savoka, mangustanie, bitiabe, banana, do bilo anyo se lo na maka na zamba. Alors ya wana lokola yo moni zamba ndenge esenga. Alors tala esika ezangi biloko wana tozana poseka biloko ezangi na kati ya zamba esalama. Awa pe ba chef coutumier ba lobi ba zamba ndenge vani bo yango ezoboma ba criminel. Oye bazo fune ba chef de localité. Ba bibino ne ba konzi bozo bomba bazambo ne bino ne batozo bomba criminel. Yango wana ba komi ko funa ba konzi po ba konzi ba kanga bango nanu pone bango bato bazadi ongri nombre na ba criminel. Tala yo moko koto donc boy ne sikoyo ba boy molili o donc zo senge place to zo mona za molili boyeza neti bebiloko ya kolia. Donc les kamezana bazamba nde yango wana zama importance zama faut lona maizwa kolia pour être batu to lia yango ne kolia ne tozo boko la biso pour être eutaka na zamba sikoyo na bay oyo basal bazamba koto yo ba ko visiter bazamba na bango te bali kolona te on peut un message nini bon le kola tozali awa neti ngai papa nolo na fani boy awa yango yo ke mikolo tango bazamba chauffer nazoko benga mamodile awa biso makambo ekweyi donc eza nini mutu asomba zamba tika yaka te et puis mutu eza na mutu te ga asomba zamba tika bon mutu atala te azate mutu asomba zamba eza pe na mutu atia ko na surveillaka donc programme nyonso ke yana zamba wana yo mutu yebesika mutu kolo mabele na vande yo mutu ko benga ye donc lokola eza wana bato batika tika mabele bazoko benga atana mikolo leki ba parisien tina milulu na sir ba papa bakitaki misato be mine do bazoko ya penza ko bazokita bazoko lana makambo puisque tozoko benga esika mukolo mabele moko na moko azali aya ya ko soutenir na bakonzi ya localité na etumba ezobuna mapona makambo ya babele ya bazamba oyo donc moko na moko ata epai wapo fandaka donc tozoko benga bango po eza na mabele moko te eza ke mutasoma atika bo ta mutasoma zamba donc atika pe mutu ne asirivera zamba na donc makambo nyonso ke ya na zamba wana yo travailler sirivera mabele yo ne mutu ko benga mukolo mabele wana ne ba programme eza awa ne eza ne bongo na ba oyo bayaka te bazamba tika bakinda na bango résultat eza nini bon ba oyo batika zamba bongo bayaka te résultat na bango yango zo ne bakutime pe ne bazomona ke bakolo mabele bakufa na bango donc yango pena zo bazo teka yango et puis ko teka na bango mabele wana soki ba yebi ke yo za capitaine ya FARDC bango bageko zula yo donc oya leki yo na mwa pete na yo wana yo kini bazo teka mabele awo yo za mwaka commandant ya la police bango bakamati soit colonel do azali colonel na yo bazo teka mabele na ba civilité oyo ki makameza na ezande bongo ba yebi ka wana za mabele parisien poto suki se donc bakako zula yo mutu ali kolo o atonda pena ba vopa ba yebi parisien bozana ba avocat bango pe bakoni ko zula mutu azake donc mutandiana mona makameza na bazama na ezande bongo mokonzi ye wana ye mone na lobo bazokuta na makambo wana nyonso donc bazoteka mabele na bata simple te mukozo bakisi na bakisi boye na kansi Noel alobi mingi ndenge Noel alobi eza ndenge wana pamba te baza kuzwa biso penza makasi bakene kuzwila général bazwila mutu aleki yo donc moi kutoloba eza te ke nous ba konza ba militaire soit ba police ba konza minene nde baza kusala makambo wana nde baza kutegela baumbu na biloko wana sikoyo bongo na bay oyo bali ko bimonisa te bazamba awa bali ko bimonisa na bango te baza ko mona bon o baza basomba batika bakene na bango ezali tomba te mais il faut pona ni basomba zamba pote bosala misala pona ni botiki yango ndenge wana il fallait bosala musala
biso toza na pusa nde mosala esalama na kati ya Congo soit même toza kolela mingi élevage mpe il faut salama mingi élevage parce que toza na kolia mingi te mbisi eza mingi na Congo te presque 25% ya mbisi na Congo. Est-ce que c'est possible awa basala mpe élevage? Très bien. Lokola élevage ya nini? Tokosala bapoulailler comme bapintade bacanard bapoule basoso mpe tokosala me balapin bacochon ngulu surtout yo oza na mai awa okosala ngulu akovivre très bien. Voilà, élevage ezala mpe makasi na bakonzi oyo bazokolamba badossier wana oyo bachef coutumier bazokende kotikela bango badossier ezali nango ya lokuta message oyo bazala nango bosenga. Biso bachef de localité toboyi biloko wana toza koluka défense makasi ke makambo wana esila lokuta tokomi na nouveau gouvernement nde toza kosenga mpenza na ye moko président ke abongisa makambo wana mpe etika batika yango eza malamu te mpona bapesana eza bien te batosa territoire ya bato mpe bateka territoire ya bato te batosa yango batosa mpe mabele batosa mabele parce que eza na ntina omoni bato bazalaki te moyiba ye apasoli boye abimisi kiti bamesa basukali na bango ya kolia mpo baprovision ezalaka na loso bazalaki te omoni to bango balingi basala fufu boye kolala awa kolima moya kobima eza te donc yango bango mpe mikolo ezobana mosala donc yango ne mama na mosala yo oyeli awa lelo lokolo oyebo bino wala azobana manyoko yo ndako lobi to mwa ndako mpo yango tobana olala tolamukila moya kotika yango eza te po bakoya koyiba mamango donc omoni lokola esala bitoko ezoya makamwe metan tola tolamwa butu moye moya koyiba ya te baloko basala bango mpe balingi basala fufu donc mboka ekomi awa biso mpe ntango tosali mwa ndako awa mboka edwaka mbanga na biso ti kuna fufu eke matolala kolamuka awa papa oyo ezalaki na bifiltration kuna na limite wana na bavase yango oyo donc lokola bamiyibi balingi babuka mpo mabele etikala vidi batika mabele bon totelemeli yango me ezosenga nde nsima ya tozongisa oyo esika euti kuna donc kotone eza ne donc soki kaka zambe evandi bongo desordre esalamile yango oyo bapikoli boye babibile mona nyonso mabele etikali vide bateki. Oui, moi c'est Maître Charlotte. Je suis ici sur notre terre Tendele, qui est sur la commune de Mongafula. Alors, notre terre est juste pour œuvre sociale. Mais curieusement, nous sommes arrivés ici, nous avons remarqué que notre chef coutumier est tellement segmenté par rapport à notre État, et que d'abord, je ne dis pas que l'État est tenté de faire de mauvaises choses, non, il est tenté de faire une très bonne chose, de suivre un peu l'évolution des terres, parce que les terres et le sous-sol appartiennent à l'État, mais j'en appelle aux autorités politico-administratives que les chefs coutumiers, ce sont des gens qui ne font pas de choses hors la loi. Hors la loi, non. Alors, à chaque fois, s'ils sont interpellés à une chose qui est en bon et due forme, ça fait comme si quelque chose qui dérange. Et vu aussi leur âge, ça les embête. Alors, moi je pense que si un chef coutumier a tous les documents et il a vendu aux paisibles citoyens, qui sont aussi des Congolais, ce n'est pas du tout bien qu'il fasse toujours des tours dans les instances. Ce n'est pas bien. Mais c'est que vous avez demandé que les terres soient occupées, soit dans les élevages, les champs, c'est-à-dire mettre la culture, par exemple des maniocs, tout, pour occuper les champs. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que je voulais demander, que l'État a une part aussi de responsabilité. Des investisseurs comme notre champ, c'est vraiment grand. Ils n'habitent pas ici. Ils sont en Europe. Ils cherchent des moyens. Mais nous demandons aussi que l'État congolais puisse soutenir. Surtout notre terre est purement sociale. Il n'y a pas d'intérêt là-bas, parce que c'est une ONG. Alors que l'État soit là, qu'il ouvre des banques de développement, qui peut aider aussi tous ces terres ici soient occupés.
Mais un individu qui se donne corps et âme pour chercher de l'argent, c'est difficile pour occuper ça. Et à chaque fois, les terres ne sont pas occupées, l'État congolais vient, en nom des terres ne sont pas occupées, néanmoins, et l'État congolais veut encore prendre ça pour revendre à d'autres personnes, soi-disant qui ont des moyens, mais nous tous, nous sommes des Congolais. Et moi, je crois bien que l'État puisse bien collaborer avec des chefs coutumiers, avec des paisibles citoyens, pour voir un peu comment développer notre pays et comment nos terres puissent être occupées. Mais moi, je crois bien que la terre du groupement Lutendele, en tout cas, puisse avoir au moins la paix. Toi qui es chef coutumier, tu n'as pas tous les documents, cesse de faire ce que tu fais là, parce que la terre passera. Ce n'est pas du tout bien. Pas question d'influence. Pas question d'influence. Hein? Les gens qui ont acheté ça sont des Congolais. C'est pas bon. Vous allez appeler, je ne sais même pas qui. Non. Nous tous, nous sommes des Congolais. Donc, au Balobakamuta Bank Samuningate, et nous, l'État de droit, bien sûr, et le groupement Lutendele a tous les documents. Moi, je pense que les voisins qui sont en Europe, qui ont acheté aussi des terres dans le groupement Lutendele, ayez vos apaisements. Mais néanmoins, revenez au pays pour venir travailler. C'est une très bonne chose. Nous, on est là, on ne va pas en abuser de votre terre, mais revenez travailler. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays et la terre est là. La terre est grande. Le pays est tellement grand que vraiment j'appelle à ceux-là qui ont acheté, n'ayez pas peur, parce que nous avons un chef coutumier très fort et à chaque fois nous devons toujours le soutenir. Et moi j'appelle l'État qu'on ne puisse pas trop faire l'appel à ces chefs coutumiers parce qu'il a tous les documents. Alors venez travailler et faites comme le couple Pira et Belga. Ils sont là, ils sont venus travailler pour leurs frères. Voyez-vous, parce que nous sommes un pays sous-développé. Ce qu'ils voient là-bas en Europe, ils veulent amener ça ici. Que l'État congolais, en tout cas, puisse faire un coup de pouce et pourquoi pas soutenir de telles personnes. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Ngainde nasimu musala ne ngaye yo penza musala ya mama Pelezi ya onije nga naza mukonzi na bango ne ngai ngai bango nyonse ekipe ne nga naza mukolo na bango kote nyonse za ne ngai ngai naza na zama ya Mungafula ngai mama madonga ne mutu nasimu musala oyo tozalaka na musala ya ONG tozana posa toloa na pondu poto pikola manyoko pondu yango tozolesa bana Kongo ngai nde mutu nasimu musala oyo mama madonga tozana posa binomba to osunga biso pona musala oyo tozosala topesa biso ba Kongo bambeli basani pona kosalela musala oyo tozana posa toloa na manyoko toloa na masango toloa na manyoko tozobuka bapondu yango totutaka na maboka tala ndenge toloni yango nde tobukela yango tobota penza bien bapondu yango toliaka topesaka bato baofelin bazolia bapondu oyo tozopikola mpe manyoko yango me losunga biso na misala ya bilona fo losunga biso po tolona bapondu tala nde tozosufri na Congo pasi tozolona pondu yango ya bio ya fresh bamama bazosala bazolinga lisungi na bino moi quelque chose ekesunga bango basalaka bien mpo bazwaka makasi ya kocontinue kolona mpona kosunga population ata population eza na mbongo ebele te ya tozocomprendre mais bazonefise ke quelque chose ya koliaka pondu matembele bafufu omona ezawa wana bakolelalela te wana bazosenga lisungi na bino oza na mwa Kongo moko odinga kosalela yango te tindela bango Kongo wana boye te mamado Kongo wana bakosalela bapau biloko wana nyonso to basalaka mpona babuti nyonso to esengelaka mosala etambola bien na mpona kozoka nyonso ndenge mpe naza boye bamama nde naza boye nasalaka mosala zamba mpe ebomaka maputa
natikali mpe na maputa te fale mpe basunga nga ata na liputa po le nazoya boye na nzela maputa ezosila nyonso na mosala nzambe tosunga nga mpe ata na bilamba naza mpe na bilamba te ata na bilamba te olinga olata na yango te tala mama azolinga maputa yo olinga olata yango te ya moko oyebi biso kuna tolata maputa pena ka ya moko te tala mama azolinga liputa olataka na yango tobombaki likupara yenga biso toya kozwa totindela bamama oyo baosala mosala na zamba mpo na kosunga population mpo na kolia oyo ezali bio mpo bazala toujours nzoto kolongona na bandi moto moko akozwa message oyo akozanga te kobenga biso mpo na kosunga bamama oyo eloko nyonso oza nango bongo bino bozali organisation nini biso toza organisation ya People Trust na Londres na Congo awa baza de princesse bango mpe bazali bien disposé ya kozwaka biloko mpe koya kosungaka bato awa na zamba message ya suka okoki kopesa na bandeko oyo bakolanda video oyo ye message ya suka eza kaka bazala na motema moko ya bonzambe bayeba kosunga kopartage lokola bible elobi soki yo ozwi esengeli yo mpo osunga bandeko baza na entourage na yo okosunga bango lolenge nyonso sunga bango na bapriere sunga bango mpe na biloko okoki kozala nango oyo osalelaka te bango wana bazali toyoki tout à l'heure aleli liputa ntango azoya na zamba maputa ezokobeba donc azoliputa babuti bakongo biso nyonso toyebi biloko nini zamba esengelaka mpo produit kitoko yango wana baza nango bosenga soki oyo nyonso akolanda message azangisi tabengi biso en tout cas ekokomela mpe bango wana nzamba komake te kopambola bino nana osengaka boye baoyo baza baterrain awa eza bazamba monene banyonso baza na poto oyo basonga baterrain awa nana osenga oyo nyonso ayebi aza nzamba na ye awa abenga bato basala misala awa oso otika yango boyele boye bawumbu bamiyibi batoteka baterrain bato osengaka bongo yango tolonda bamanyoko emwana mpo esunga bamaveve bana oyo baza bana etike mpo tosungaka bango. Merci beaucoup. Ok, awa toza na zamba ya mama Pelga Mabidi et puis papa Lepira Tulomba bato ba comprena bayebi ke mbongo batama na sa mabele donc tango bandi ko travailler mabele ndo koki pe ko gagner mabele yango ka ezo produire biso ndako o ezo bomba biso tolala alors ba koko ba pesa biso conseil, il faut toujours ko travailler mabele awa bandeko bazui espace munene za zamba munene bino bato boko mona ngo bo penser koya ko sala ka misala na quartier le tendele. Le tendele longo le tendele boye si oye boye quartier Chikapa de si moke na Badon Bosco. OK. Nyoso commune. Oza commune Mungafula. OK. Mais on dirait Mbinza pesa koto na fleuve. Mungafula kuta na gisenso. Voilà. Yemoko mère de mère apiko yango. Ya solo mama moni musala na ye. Ya solo ko kubi. Kubi mama tiala koto biloko ebuka. Ai papa na ye poko pikola manyoko. Tote tolonga ba posto ke tala mai. Tote tala mutala kapo e classmate tala basak ekende ndako. Boyo mama nani? Nga mama Sara. Na ya grand sœur na ngai wala mobala grand sœur. Bongane na ye na linyoko na liango ka siko pona silisa ngo. Maladi eh. Linyoko moni musala kitoko. Ezo binisma nyoka minene. On yeti ne ozo mona komi bolele zo mona aubergine muma o baliaka. Donc ezana biso za la terminer. Donc yango ko eza boza eza bilo à 3 mois mais après 2 mois et demi donc au sentirier. Balisi bane yango. Ndenge to pikola manioko to longoli ba poso te ko tia na mai awa. Donc esi to tia manioko tango manioko yo le mato zo bimisa to tia na mutalaka kuna kaoki wana ebenga mifufu. Donc ezali ne lisibato tela ka manioko na mai ne yango yo. Esi to bano tia manioko to zo pikola kuna to zo ko tia ni awa. Elali après 2 jours to bimisi awa na mai to tia na likolo mutalaka kuna ezoko kauka yango ezo benga mana kombo ya fufu.
donc ne liziba yango batelaka manioko na mai eza mpona fufu yango esalami na bapapa demande batekinise basalaka maziba yango bango pe papa ne fo baya kosala so liziba bambisi awa puisi oza na vale ya baliziba to liziba moko bambisi po esalama neti osalisi ya manioko bango nde batekinise mpena bayebi liziba ndenge nini esalamaka lokolo omona biloko nde yango basalelaka maziba ye bazobenga nkombo pau one soki eza te moya kosala makambo manioko na mai eza te mandalala oyo eza elakisi te soki olingi ototia manioko na mai po ntango bazobimisa manioko ezala ya propre ezala bapotopoto mabele ya oyo te totiaka nano boye matiti oyo ozokotanda boye po fufu ne yango manioko ne yango tokotia likolo ya mandalala oyo boye efandi ntango bozobimisa eza propre na mutu alaka fufu ezala pembe yango mana totiaka nano ava otia fufu na mai fo kotanda boye donc ntango bozobimisa manioko eza clair oyo nde eza biloko ezolonama na princesse au Niger yaye moko papa papi na kati ya commune ya Mongafula kuna na ferme yoka au Niger biloko ezosala yango oyo linyoko babengi linyoko epesi kombo ya fufu au Niger ya papa papi na kati ya Mongafula kuna princesse au Niger ozobokola baofele na kati ya mboka Congo ozwaka te okoka kozwa te yaka puisque tozana oyo azosipote baofele tala biloko ezolonama linyoko yango nde oyo ezomonisake wi na kati ya mabele wana ezosala mosala onige linyoko yango oyo penza se moko papa Noël avec mama Mado bango nde bakonzi basimbi mosala oyo oya onige ya kolona manioko puisque bayebi technique ya manioko tala yango na base linyoko atuka oyo eza linyoko nasepeli poro mabele oyo biso tobulaka ke awa antuka vitamine ezalaka te me naye kose retrouve na zamba ya pere antuka namoni mpena linyoko ya monene nasepeli poro okoka aza mwana nayeba mikolo eza ebele me pere akorenforce comme aza na zamba ne monene akobakisa lisiko alesa bana eloko nde eboma biso nde yango eza na libumu bamama bakosepele biso bana ya Congo, bana ya mokili mobimba, bosabone massivement. Team London, number one. London News TV, chaîne na biso kitoko. Bana Congo, bosabone. Bana Brazza, bosabone. Bana Angola, bosabone. Afrique, America, Asie, Océanie, Europe, bosabone. Oyo mama PDG vani na poto nalingi siko bafutilanga minervali po ngai nini naza mwana papa Noël oyo basimisi zamba oyo ngai ni mwana na ye kombo na ye Liki naza na classe première zero papa biso ezosala mosala na zamba oyo po bafutilanga minervali ngai ni mutu mwana papa Noël papa basimisi zamba oyo ngai ni Liki nalobi kaka wana bon ngai ne Bogino ngai mutu nalobi yango Bogino ngai naza mutu mutanda na Liki o na pa Noël papa na biso wana nde mutu a bien na mama PDG na biso e wana nde aza moto makasi fo futela biso na minerve la classe ana za na 4e primaire me na longaka po na mbongo po mama zo sala musala na papa fo ba futela biso mbongo a classe me na mbulo mama PDG fo futela biso mbongo a classe me nga koma na nga Bogino me na silisi na lobika wana ceux qui ont été protégés, arbre saputier, ils ont protégé.
même na elo mosusu c'est bon donc c'est que je vois que Thérèse a protégé là donc c'est le monde donc il y a tu vois c'était des amis richesse surtout Africa en Europe bah c'était mais bon même c'était la fleur mais c'était arbre ils ont produit et produit bah les autres produits na mosi makasa avocat lelo yango ya avocat oh pour ça il y a pomme rouge pomme rouge oyo pomme rouge yango la gauche yango wana tamba eza na production ya makasi ya malamu ekosunga bato ebele do yango wana kaka message tolingi topesa bino yango biso toza déjà sur terrain tobi to marqué au quartier oyo te ya koinforme mpe bino po un jour bozala déçu te wana so tozwi so information mosusu mpona bazamba tokoinforme bino nzambe apambola bino baba